Bon, hello la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bandego Mibali, Bandego Bassi, la famille Warrior, où est-ce qu'ils sont moqués, naïe logo loba. Batumingi baebinga na TikTok, alors beaucoup plus magamuzo taïla, aigle fali poupa, alors mini aigle, sans aigle mystique, mais le lot, n'a pas solo mususu, où est-ce qu'ils sont là, pour sa vidéo, aimé partager, pour bandego baza et quoi aider bango. Na tala émission moko ya Bravo Jésus, j'espère que pour nous ça atala ngo beta na YouTube Bravo Jésus télévision bon mon chaîne ezana puis ça mo ba conseil vraiment makambolika kuna yo mo redécouvrir ngo bokende otala liso na moni awa zande ko mo beta rabale a joueur abeta rabale wana apina ba ile makolo mais succès a été alwaki succès alwaki pa koma musika ne baninga bakinda apesa ba conseil akinanda kwa nganga akinanda kwa nganga apesa 5 conditions na 5 conditions apesa ki wana condition donc ba conditions tellement belé mais ngana suka o asuka apesa ki nganga tuni na ndako bozala combien de personnes abina ndako na petite sœur nanga na mama leki pana mama siba kufa ngai bise OK condition muso eza awa soit oyina kaka et mama leki na yo ou bien la règle à souka elle est qui non moi aussi bon parmi 5 conditions ou pour na qui on a parce que mon équipe est capable de ça lango asala ki effort azoki kaka mama leki aliaki ndambu agetika et pas yanganga ayo convaincre petite sœur nae pour azo ba règle nae a convaincre penda petite sœur azoki ba règle a pesa pas nganga abanda ko beta balle pe awo chapi babi mais ouais ça yon nzamba aga nzamba likona nyoso master wana malgré nyoso wana acha babi mais okindika liboso te nzamba aga mutu mususu nzambo décide tout nzamba aga mutu mususu master na kei azongi panganga aisi nganga te ba condition nyoso pesi ngai papa na kokisi mais nazo comprendre te na mataka te bondeni nga ebisi po mata malamu folie en maleki nao mamaleki pe kota zaraki tellement ba liswaki da nyena e pa nganga mamale ya komobile hémorroïde moko ko sakana te ndeko yo mto bela maladie moko si la raté yo mto za ba problème izanga solution lokelo ngina nzambe c'est le moment la famille boss kizenga peut-être mingi ba olobake na komi andeni oui na komi po nazoka makambo moko esalanga bien te de partager yango ekoyede bandeko mususu ba o bazana na idée akoni osimba kisi ba balingi bakende c'est le moment bolukelo ngina nzambe solution malamu eze pa Yesu camarade ya utaki koluka succès azu yango te komi condition ya mama leki pa fandi te akena ba kongo ake koluka ba ebise ke malade uti na ndako na yo zonga chez yo yebisa bana na yo nyonso vanisa bango yebisa bango o asala nga bwa kokufa ndeko tango yoki bongo et puis fille na yo kende bien te bala nga oke libiso te aye na Bravo Jésus aye kotubela bandeko na ngai solution malamu ezaka moko ezaka Yesu Kristo bopesa bomoi na Yesu bopesa bomoi na Yesu vidéo s'il vous plaît bopartage yango ekosunga bandeko mususu mpona okoma na mbongo lelo oza na besoin kisi te nzambe apesaka mbongo apesa pe na la vie éternelle bopesa bomoi na bino na Yesu Kristo bandeko basi pe mibali masolo eza tellement ebele tokopartage yango ape aimer vidéo partager bosabone na chaîne na biso télévision JC Bokoko TV ekoyede biso bo aimer partager vraiment ba commentaire na bino pe ekosala biso mwa bien merci.